Moko avant kufa soki akufi banyama sauvage ba obima na matete mais jusqu'à présent to monelo to remarquer kaka alobaki avant kufa mbula pe kobeta ya makasi na mpepe ebeta ki lobi na 19 mais banyama sauvage to moni bango te ndenge alobaki ebemene ko pula pe rien oh nyoso ba otomboka wana ce sont des banyama sauvages. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Papi Gene Tolobe la vie. Lingwa tsoza na kisi ya famille na bango te. La négatif. Okay. Kenzungu moko boya bokoko moko ezalaka na famille na bango ke non. Frédéric Kisani. Yokanga papa. Lobiso ba kacher nyonso ya Afrique. Oetami RDC. C'est notre Dieu, c'est lui. Tu comprends? Okay. Donc Nzambe na biso yewana. Alors tant on a zolo ba mutako contredire azati. Alors eloko ni sikoyo ko salema. Tango eko pesa ampleur wana. Tata batu, mwana batu, lekia batu, azalaka na ye boxer. Andimi. Tango animi ba memi na bisika oyo ba memaki on a fait des cérémonies. Alors bakunda 24 mitou ya tabana tous les 24 communes. Ah bon? Et par là, nde omoni vie à côté ça babilo kona yona tango ekoti et fandi après cela nde edingwe abandaki ba recherche na ye privé. Olandi na ba recherche privé na ye tango eko sala nde yaki kotondisa ye akoma edingwe. Ozolanda maman, moi je suis de Congo central bakolo mbengu maiwa. Nde yaki kosala toye kofanda na vie kache ezalaka na ampleur te na kati ya monde ya Congo oyo. Bavie na biso ya kala bavie mbiya vanga bakelekele nde bakendaki kokota ba maison na bango. Nde bayebisi bango po kache ezo ampleur faut luka mutu moko a sacrifier vie na ye po na kache. Parlando, donc c'est-à-dire place na peso souk c'est soka zala edingwe eza ponda baninga na ye bakacher. Okay. Ezate kenzungu moko ya tata mwasi na bango e utaka de gauche à droite ba pesaka ye ndenge tokomi komona batu mususu bolo ba kenzungu na biso ya famille etikali bon négatif. Là c'est Bijou qui parle. Okay. Motoko contredire azati. Et na sa a na kati ya résidence. Tu vois la chambre vieille encore. Tu vois les photos là, tu as une photo. Tu vois l'image. Non, maman. Là, c'est Dingwe avec son épouse, Amissi. Ok. Voilà. Et au Kachero, il y a des bossos et Dingwe Binissa la vie. Ok. Omoni, Bamagambo et Toroi Koloba de gauche à droite. Mingi à Koloba, Toroi Koloba, mais les hommes maté. Via Koufi. Oui, gouvernement, Basali Moussala Nabango, bravo. Pour réalité et spiritualité, le gouvernement va bien monter. Tu vois, va bien le mon côté, Bango Basali Moussala Nabango. Bravo la ministre, ouais, c'est bon. Expédié V à Kende. Mais, bien que je manque les mots, mais il y a Belé et Zanakati. Okay. Pour bisonion sobakache toyebi ba parti oyo ya zanzambe na biso oya sinya po lelo kachi lelo batu nyonso to banda kodonda tozala boye kaka nde balobaka l'été sambisa kindoki te l'état est traitaka eloko moko te c'est bien moi Bijou qui nous envoie te naso yebisa bino via Koufi mais alakaki yango mokolo ya kokufa mbula ebeta kotielanga ti bon yango wana echobeta mais okomona mulongo ya bato bakolanda na nsima ya aventure. Donc après sa mort bato mosusu bakolanda lisusu. Oui, j'ai dit et je confirme. Ah bon? Surtout na niveau ya balingomba
Vous allez voir. Lingomba église bien. Na église. Wana ye mutalobi. Ngana lobi kaka Lingomba. OK. Na français. Na français. Yo lobi na lingala. Na ce qu'on lobi na français. Ba église. Église eza Lingomba te. Lingomba eza batu basangani. Yo zela tout. On veut dire eza na liloba ya tikela tibino ya loba ete liwana ye te na sima mutu bien batu. Non. Moi, je suis un docteur en métaphysique. OK. Ndenga naza awa naza na parti ya mwangambo mo na kati. Parce que ye moko levier. Banda ba vole banda ta mukolo moko te avion tikala ko kale ba débarquer ba tuna kati. Po ba mata. Mais avion boya ko mata. Oh. Oui. Wana kokende na. Oui, préviane botuna ba joueur équipe ya Mazembe. Tant bano robeta match na Casablanca. Match na bango ezaki reporté pour voler kenda quitté. À deuxième reprise, ils allaient voler zaki il y a 7 heures. Baché bakoti voler bandi pour ça la taxi pour matin et calé. Pilote va quitter si batunio son abozela pour décoller ba 23 heures. Ba msu ba kena ba hôtel, ye aboy ko kende batikaliwa. Alors batikaliwana un moment donné 23 heures, bakoti lisusu, bameki esimbite, bakitisi bango lisusu. Par là, ne siko nde bayeki kotinda ambulance. Batinda ki ambulance et cause. Non, batinda non ambulance te. Il y a troisième fois siko po ba mata. Baye na vie na chaise roulante, ti place wana nde vie ayeko sa la perte ya mémoire. Ils n'avaient pas tellement perte sa mémoire, aboyi, ayebisi même notre frère. Courage à toi, Papa Makengo, Alain. Ozolingo ke nanga oyebi ke oyo koyelanga nyonso kuna eza na charge na yo okosupporter yango pona bango bamonaki lokola viaza na komi na problème ya mutu. Mama na biso amisa ye place wana azipole mata nde amisa zoi courage abenga na téléphone ngabi alors sikoyo indisposé siko batu nyonso bazali na kati ya vol. Ce que vous avez kaka mutu moko akota po bakende po basaye déjà 2 jours na aéroport. Alors il comme débat donc ezaki scandale. Oui, aboya ki na motema moko. Amisi tango abengi nga na zwi téléphone abi kende pesa vie chele na litoi. Nga siko na bandi kokosa vie kota na kati nga naza déjà na kati. Il vient répondre nga ata eloko te. Le vieux a refusé totalement. moko ava kufa soki akufi banyama sauvage baobima na matete mais jusqu'à présent to le lot remarqué kaka alobaki ava kufa mbula pe kobeta makasi na mpepe ebetaki lobi na 19 mai banyama sauvage to moni bango te ndenge alobaki ebemene ko pula pe rien oh nyonso ba otomboka wana ce sont des manyama sauvages. Merci vraiment, merci beaucoup. Bana quartier Bazoloba parce que ici c'est la maison du champion. Ezanda kuna e place avandi na bande kuna na quartier. Kuna ezalinda ko ya famille. Oui bazobenda na mais pona ngana ko ba décision ya suka et uta na gouvernement. Parce que tokolo babo e bon, ye aza icône. Bakolo baba olela e kuna na place des stars. Tambour ma belle n'a pas parlé de négou. Alobara mboule on bête on depuis lobby. Et quand il y a le
Moulé beta kaka. Muta bakasi obeta.
Maman, il faut que ça l'émission. Ok, d'accord, après. Bisonne Bazoulou. Bazoulou a fait Bisonne. Vous entendez le ministre disait Boudimbu? Non, bien. Quand on dit qu'on a obé, c'est là on va passer là. Diallo va depuis Gala, pas passer mon on a liango. Pas passer mon on a la poche. Parce que d'après tout, quand on a une confusion. mais azape la famille juste famille besoin de décision le rôle aza moto bato nyonso bango tokomopanzi tobeki kosolola te faire comprendre ke ndako ya elimwe yango kuna eza epaba elimwe soki mokonzi moko aye akoluka yeba elimwe abandaka wapi nde todeside biso nyonso matanga eza awa tozela soko gouvernement nde soki azwi solution na eyala soki akopesa sala nini wana bango mais mpona matanga eza wa nde porte fungwami toza awa ti makambo nyonso esila
edingwa asangana na pushe nyonso ya bato edingwa aza na basheke edingwa aza na bavoyu edingwa aza na bazulu edingwa aza na baintellectuel edingwa aza na bavoka aza na bapaster alors oyeba oyeba ndenge nini kovanda parce balobi bafaible bakolukana makasi na egere bango bakovanda na bango population congolaise bayebi achamatete enfant chéri dingwe enfant chéri pena oyebi nyonso ke kozala bakangisa awa na résidence epa mama epa papa na bango te epa mama te tous on a la famille pour convaincre la famille donc il y aura rien matangisa awa en tout cas tokende suna bamédia 85 babiloko wana eza bafitilité oyo bato bawaya nango ce sont des fitilités notre grande famille ezake non ye abundama na honneur un point c'est ça en fait. Merci beaucoup. On a champion du champion du Congo, champion d'Afrique, champion du Congo. De la Marawa. Ce sont pas pour grâce. Pour les bêtes, il y a ma glace. a représenté la liste à numéro 1. Mais puis on a posé aux armes champion.
va changer na bapauvre selemani badama batake ngame bamakasi bitozere azalaka wana ngai na bimai na ngai naza na 15 ans déjà na est wana tomoni kosante bakati rebele bayete est-ce que bagiako bozala na ring ekoma mpe ntina mavi privé mpo tomoni ata pas même c'est une katia bayete non bakati baoye ebele mpe bokolema bango parce que c'est les dingwe qui est l'icône de kati moto moko akoki koboya yango te moto moko soki biso lelo tokoma baresponsable na nsima kati tozolia bambongo na nsima kati c'est edingwe c'est lui. Donc, je peux dire le propriétaire de la dolotologie de Kaché congolais. Donc, c'est Dingwe. Il n'a pas nié. La Kaché Baroye Belé. Et ça, où tu as récemment, donc, la Kaché Baroye peut continuer. Mais la zone du Marana, la bande de délégation, et où tu as le sous-est Baroye Péka. Très bien. De la zone est, on a Baroye, on a Bokasi, Baroye, on a les Dingwe, le spectacle, les attelles, mais tout le monde, tout le monde, tout le monde, dans la famille, côté de la main, côté de et t'as que bien fait la Kaché. Bon, quand les sports moko oyo l'État a reconnu officiellement, les sports oyo tout ça là volontairement parce que au bout du mana balabala teo que nous bunda na ndenge na yo ndenge to bunda wana to bunda na ba loi o ezali ya fédération ba loi o eza ba loi sportif famille zoloba bana quartier bazoloba parce que ici c'est la maison du champion ezanda kuna place à Vandi na bande kuna na quartier kuna ezalinda ko ya famille oui bazobenda na mais pona ngana ko ba décision ya suka et uta na gouvernement parce que tokolo babo bon ye aza icône bakolo baba olela ye kuna na place des stars obo yate parce que et là tozota la paix eza espace bon décision en souka gouvernement de Royana. Très bien, gouvernement, on a une question. Au travail, dis-moi si tu es dans bon, ce qui n'a pas été fait, c'est que les gens qui dis-moi ça les belés. Nazana banda pour nazana bamituka, nazana quartier responsable. Nazana banda pour nazana bamituka. Ce qui dit que les temps me sous nazana bazio. Est-ce que Nathan Bebo kota non? Na tourner question. On va se dire. On y a bota na miso batuté. Il y a bota na miso batuté. Naza na 15 ans dans la Est. 15 ans déjà na Est wana. To moni to constater ba quartier rebelle ba yete. Est-ce que ba guerre bozala na ring et comme appelle tina ba vie privée pour to moni ata pas même 5 quartiers baya. Non, ba quartier ba royer belé pe bokolemba bango parce que c'est les dingwe qui est l'icône de catch. Motomoko akoyi ko boya yango te. Motomoko soki bisoni lelo to comme ba responsable na sima catch, to zolia ba mbongo na sima catch, c'est Edingwe. C'est lui donc je peux dire le propriétaire de la dolotologie de quartier congolais. Donc c'est Dingwe. Il n'a pas nié. Ba quartier baroye belé. Et ça auto kufaka récemment donc ba quartier baroya peut ba continuer boya. Mais la sobima na bandi délégation sous et où tal sous est baroya pekaka. Très bien. Délégation où est on a baroya na bokasi na yo baroya ko le Dingwe ba spectacle les attelles mais belé mais to moni moi ndungu eza na famille côté msusu ba ko le la mate côté msusu et ta ke bino pe ba quartier organisation na bino n'habite bo ça ndini. Bon, catch les sports moko oyo l'État a reconnu officiellement. Les sports oyo tout ça là volontairement parce que oko bima na balabala te okendo bunda na ndenge na yo. Ndenge to bunda wana to bunda na ba loi o ezali ya fédération, ba loi o eza ba loi sportif. Famille zoloba. Bana quartier bazoloba parce que ici c'est la maison du champion. Ezanda kuna place à Vandi, avanda kina bande kuna na quartier. Kuna ezanda ko ya famille. Oui, bazobenda na mais pona ngana ko ba décision ya suka et uta na gouvernement parce que tokolo babo est bon, ye aza icône. Bakolo baba olela ye kuna na place des stars. Obo yate parce que eloko tozota la paix eza espace. Espace. Bon, décision ya suka gouvernement d'Aroya nango. Très bien, gouvernement, on dernière question. Au travail, ne dingo di watike loni na catch. Bon, ceux qui n'ont pas eu de ba mona ngoni reza ki fantara. Ki fantara ke to zalande na zali. Et dingo sale belé. Nazana banda ku nazana ba mituka ngala za quartier responsable. Nazana banda ku nazana ba mituka soki dingo te de temps mususu tozana ba vie tozana ngote. Est-ce que na temple bo kota na
Na tuni question. Bon, nyawa botanga na miso bato te. Mais tant on a le dit que non, Edingwe, c'est-à-dire on a reconnaître mingi ya Edingwe. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Chef, question sur la champion Lobaki qui azalaka koloba depuis kala. Avant kufa alors on peut le remarquer avant kufa soki akufi banyama sauvage ba obima na matete. Mais jusqu'à présent to monelo to remarquer kaka alobaki avant kufa mbula pe robeta ya makasi na mpepe. Ebeta ki lobi na 19 mai banyama sauvage to moni bango te ndinga alobaki ebemene ko pola pe rien. Yo ozo ebate que non. Bamaka mususu ezaka ba prophétie. Alors ba prophétie mutakolo ba tanga wadako ba peut-être que non, bolo bangomba o déplacer eza ngombe olongwa te. Soki osali effort o kitisa. Soki okoti na kati ya profondeur au mona ba réalité. O nyoso ba otomboka wana. Ce sont des manyama sauvages. Merci vraiment, merci beaucoup. Asiko Mera Yelisaki Tobodi Kasai Atoni Koba papaye Olingo yanga na yo bana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamwota basabanta mete Bashakre na sala yo na nzoto na yo Bajaluma wate Bajaluma wate Atoni Kuba papaye Olingo yanga na yo bana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bambote basabasa mbete Bashakre na sala yo na soto na yo Bajaluma wate Bajaluma wate Kalabana tobota na yo papa ye Mokolo bakokola bakobenga nani papa Papa na mokili azalaka se moko ye Angala leli o Antoni Kuba papa Fedi ya ngoma e shabiki mwanza o Eme ya mena o Kalabana tobota na yo papa ye Mokolo bakokola bakobenga nani papa Papa na mokili azalaka se moko ye Angala leli o Antoni Kuba papa Fedi bomengo e mere nile na o mama na anje Oya kotala bana e mambwani na fena Kleti de mama angala leli o Naimere madomo kile inangae Mabena sala na yebagate Nyoso pona koka na ndenge nanga Angala leli o Antoni Kuba papa Le champion Osma Tututu Nimekono Bako Banderadi